Bienvenue fidèles téléspectateurs de Dias Congo TV. Vraiment une émission Nabino Caméra Circle avec votre humble servante Shira Bakayamba. Le vraiment caméra Nabiso toujours ezo circuler na RDC République démocratique du Congo. To il susu awa na commune ya Mongafula na quartier Tchad. Toye kolakisa bino bomona ba habitant ya quartier Tchadi ndenge nini bazo vivre awa na quartier Tchadi toye susu awa na quartier Tchadi to lakisa bino ba difficulté ni o bazalaka nango po tozomona ba montagne eza kuna mabulu vraiment lelo vraiment na signé ba ngomba o na okita tili fobo vraiment lelo na okita tina se Bolanda non émission on a appelé ça bon séjour à Kinshasa vraiment John Moke bon séjour à Kinshasa merci aussi à mon boss des boss patron des patrons ou à Bassa nous mela zalara vraiment équipe mbinga vandi na kini vraiment équipe mbinga ressenti ba journaliste bien vraiment ba roleka ana Dias Congo nazaka nga moto comme belé ana kini vraiment merci beaucoup bon anona zo quelques habitants ya quartier Tchadi ba expliquer biso na quartier comment ba vivre ka ba difficulté nini baza nango awa tozomona vraiment ba parents baza mais ba conditions de vie na bango eza bien tendeni bazo vivre tozomona ba douche eza bien te ba montagne bana mikie bazo mema ba mai na mutu vraiment tozona nous quelques personnes on se retrouve tout juste après. Ah, na Tchad, tu as des difficultés belées. D'abord, il y a transport, et puis il y a cause de maïs, et puis des difficultés pendant le déplacement à battre. Les amis, maïs vraiment, ils allaient passer à Tchad. Est-ce que taxi côté à terre? Taxi côté à terre, sauf bon, tu as ma makolo, et surtout le moto et ya, toujours un peu moto, comme une tendance. Et puis on a mutuka OK place za kokende parce que tout monde a bana moto mususu pe bazoko isaba ndeti papa mukolo boye okoya na moto ba pota ba cicatrice vraiment bosser la ka moto vraiment les apasi mingi pona likambwa na makama mingi na moto makama mingi bato bazako zoka bato bazako bukana parfois un peu liwa et puis tozana passe. Papa, est-ce que a besoin de balobe na bino te honorable pour tout le monde en attend élection ba te honorable ba yaka ba sala kabino bo votera bango est-ce que bazate bo trouvera bango pe bo yebisa bango ba difficulté na bino bozana ngo na quartier Tchad vraiment likamwa na olobeza solo ezali kamwa mutuya ba honorable bazali ba yaka mpe ko sala propagande na bangwa wa to vota kampe bango mais tango ba kozwa ba bosani quartier ba kimi ba kei na centre ville. Et puis ba point wana nyonso ba kipaka ngo lisusu te parce que ba si ba zui alors ba bosani biso ba sundoli biso siku ozoyibisa ba konza mboka o ba Rolando à travers chaîne ya Makasi chaîne ya Mbinga Dias Congo TV oyebisa bango nini na koyebisa na ba konza mboka boy baye ba te Tchad ezana kati ya ville ya Kinshasa Tchad ezana province te mais ezana capitale ba kipempe Tchad ba koma bango moko sur le terrain ba mona ndenge nini population à Tchad bazana passe mutuka ekotakate sauf moi mituka ba personnel taxi ekotakate on lelo soki to komo mata des années moto pour setobima sinon ba konzi baya bango moko ba kita sur le terrain ba mona que oui il y a solo Tchad et yali na mboka te ezana kati ya capitale na Kinshasa bazana passe sengeli batala mpe développement à Tchad. Vraiment, merci beaucoup, papa. Bonne journée. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Merci. Merci. Maman paie maman kasi ngomba na macha sarante. Bonjour maman nanga. Bonjour maman journaliste. Toza na commune Mongafula. Maman toya na commune Mongafula na quartier Tchad. Ba difficulté ni boza na ngo po tozomona ba montagne, mai vraiment moyen te ba difficulté ni oyo mu boza na ngo. Maman journaliste ndongo moni tozalia. Ndongo moni tozalia tozalaka na difficulté makasi ya mai. Bana o bakendaka biso na avant midi. Bazaka na passe retard makasi pona mai po mai yo so to sali 2 jours 3 jours
donc pasi kaka makasi na bakonzi bayokela biso mawa ata batio batiela biso po tozwaka makasi bana bakendaka va na classe bazaka na retard makasi ero seconde na sotinda na bango mai ta bakozwa mai baye nango sima bake classe yango ne pesaka biso pasi soki tozwi na moi te tozelaka bango ti bakokuta classe na butu sima bake kozwa mai. Mon cher téléspectateur de Dias Congo TV vrai dit tozaka na Tchad to epo tomoni mama ya biso ah bonjour maman. Bonjour. Akombolo nani? Mama Linda. Mama to yokuto ana Tchad ovandi oza ezande ngusala nini? Nasala ngana eloko te nazobongisa lopango na ngai eza salite mbongo eza te. Bazobundisa nga moye te yango nazwi bana baya kobongisa ta pondu na tia. Bazobundisa super banani? Ba vazete. Osali bon nini? Pour naza na mbongo te nazotonga te yango bazokata nga lopango ndamu. Donc bazo diviser lopango no po bateka. Bazwa bateka. Ba compléter na ba mapango na bango. Congolais, pourquoi vous ça la maman mukolo boye vraiment? Maman nanga suko ba difficulté ni besoin na moi na Tchad. Problème eza makasi ya kota mai na courant, problème ya makasi yango wana. Biso ba mama boye moyo kende koluka ba mai ezate. Moyo bozwa courant ezate, ba télévision evandi na bandako moyo botala ezate, moyo tsa congélateur na ndako ezate. Mais besoin na moi marché moko za e da bino wenze. Wenze za ka musika. Wenza mbanzalemba ka tokenda. Bokenda timbanzalemba. Na besoin taxi ou bien besoin ba. Na makolo, moto na tozwa mbongo wapi? Donc besoin vraiment na ki na capitale mais bo vivre le quoi besoin na bandundu, le quoi besoin na tchela vraiment. Maman ko yebisa ba konzi bazotala pe balandi ya Dias Congo TV. Okoyebisa bango ni na ba difficulté o besoin na awa na Tchad. Tozotalela bango kaka basunga biso bazomona nyonso ezoleka ndenge tozo souffrir. Wow. Il faut basunga biso na bakura ba mai na bawenze kufongola bawenze pembeni. Po biso pe tozala poser. Toujours na Tchad tozotambola toyokuta na pena maman na biso azoteka bambisi na yote eza ya yoto ya mama. Eza ya mama. Mama za wapi? Mama za sia. À déplacer. Seulement déplacement mobu. Vous expliquez biso on peut toujours mona combien pour avoir na kende il faut na tika la leta mbisa Tchad combien? Bon, mon kobo ba te kango 200. 200 francs mon ko. 200 francs. Mi balé mi set combien? Mi set tout 600. Mais mbisa na monde te déjà mais là na ngoma kila non. Ti. Ninge ba te ke la biso kuna. Ninge ba te ke la biso kuna côté to kenda rosona. Siko awa kureza la raté. Sonde eza boso ke te kamte lelo elali ekopola ou bien ozala ndenge ni. Poto mo pe maladi msusu tozobela awa na Congo pona ka ba biloko ya ba vivre frais hein. Tala na cameraman edenga vraiment zo ba bi poisson au moko bo 200 francs. Botia na glacière. Soki siko esilité. Lobi pe bozong sonka na glacière botia ka glace ou bien bozala bosala ngondeni. Ba tomata kuna campus pona ko somba glace. Donc awa na campus eza trajet moulaïté. Ya moulaï. Après combien de minutes? Bon. Eko zala taba 3 minutes ya. Ba 3 minutes pour ma université de Kinshasa campus. Ma caméra yo la ngana ba poisson total na vraiment balandia ya Dias Congo TV vraiment salon babi na Schengen hein tala biso bambisa to lia na Congo. Donc yo pe jour ya Congo awa wa bason na lambelo kambisa. Na lambelo mbiso vraiment ota biso bambisa to lia vraiment na Congo na République démocratique du Congo to za na quartier Tchad na commune ya Monga Fula vraiment toujours tozo tambola ka to la sabino ba difficulté nini ba habitat ya Tchad bazana ngo ba difficulté nini ba habitat ya commune ya Monga Fula bazana ngo to tambola na bomo na ba image bino moko boye baka. Vraiment Wabason John Monk bon séjour à Kinshasa vraiment au sol bien tala rayo
John Moke, bon séjour avec Chassa. Tout ça en a chat. Tu écoutes ta petite sœur, na biso bana biso ba sokola. Papa caméraman, ils ont na mai over mo na bino mo mai bana miki bana âge oyo bazo sokola. Toza na République démocratique du Congo, na commune ya Mongafula. Commune ya Mongafula na kala tondo yi ba eza commune ya bata mbongo, do ezala ka ba place moko ya bien menzo te ba ka piche di pezala. Bato bazo souffrir pe na commune ya Mongafula. To yo mona bana biso ba sokola. Boto na mai over vraiment bazo sokola. Papa maman oza na poto. Tera ceux qui zaki mwana na yo ya âge oyo azo sokola mai ya boy ba microbe ni azozwa awa po ndenge azo sokola boy na mai msuzo côté directement na bouche na monoko ndenge nini ba malaria to kobela te ba typhoïde to kobela te vraiment to zona bana ngo ba moko baloba yaya bonjour. 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 Comment on a? Gibson. Vous êtes en classe, non? Ouais, merci. Mais le quelle classe t'es pour déjà rentrer scolaire? Classe déjà zone qui? Na tout à midi. Vous êtes tout à midi, oh, vous êtes erné. Ah, erné na évité. Donc, vous êtes sokola pour quelle classe? Ah, mais moi, je suis là, mais moi, je dawa longola. Maya banye. Pardon. Maya banye. Siko me banyo zo soko zo koto pe na munoko ya. Eza po boza na mai te to ndenge ni bezaka yo mo sepele o sokola na mai ya salté boy. Mai pa ba tshela biso pope to boji. Mai o ya bulo bato za ebele o de to sokola ngo. Siko ndongo sokola boy so si so yo kamikusa na nzoto te. Na ko ngote po dana mesana. Nzambalola, qui est moi habite déjà mais ça n'a vraiment. Donc oyo kano mikusate. Siko ozo ba konzambuka o bazolanda biso na bandeko na o bazana poto tala na caméra yebisa bango basala nini pona bino vraiment na mai ya salté bozo sokola na monde poza na savon ozana loko te ozo sokola ka ko yebisa bango ni basala nini pona yo. Bacha biso ka mai na kuwa poko to kuweza late. Kuwaga bakuwa mitemi kwa bali ba netre makala moto kutelengisa te kamisa be batute nena bonne na so ba tana zamba na simba kamisa ngati donc vraiment ya tiko sexangai donc attends zamba boso simbi courant na bino ya tchedo kangamate na kangamate vraiment merci beaucoup. Vraiment mon vieux mon grand frère Thierry Sindani tela vraiment mamba boy souci zo na mutema makasi vraiment toza na pona ka kolakisa bino ba difficulté ni o ba peuple congolais bazo vivre à la République démocratique du Congo. Donc na chaîne na bino ya mbinga chaîne ya bien DS Congo TV avec mon boss asolaka bien babi wa bason mutema malamu moto moko bien tozaka na Tchad tozaka na komi ya Mongafula na esite to tambola kaka botala ba image to mobi ba bilangeza awa to kuta na pena ba mama na biso o balonela ka biso bandunda ba pondu po esa biso moi banzoto o na Congo po biso sans pondu sans légumes na République démocratique du Congo mobulu vraiment to zona ba mama o bazo lonela biso ba biloko to ya kokuta na ba mama na biso balonela ka biso ba pondu to zo mona ba pondu awa bandunda légumes eza awa nzeta safu pe eza wana vraiment to okuta na mama so bonjour mama. Bonjour yaya. Okopesa kombo na o. Kombo na ma tantine. Toza na jardin nini? Toza jardin ya nini ya lipopokini. Lipopokini na Tchad. Siko to mona ba légumes eza. Oyo siko ndenge eza boy eza nini? Bobandaki olona ona ndeni ko expliquer biso. To banda ngo na germoire. To che germoire to boaki germoire oyo to bando chango ba to tchana fumier assez. To che fumier comme ça fumier to tchaka ba mikadika des ali corella matisi moko ba feuille moi mon besu ka ndi. Bino tchaka ba produit wana te ba tchaka oyo ewumisa te wana ba engrais chimique parce que ba engrais chimique eboma makambo ebele eboma na produit ya nini ya mabele comme ça ezo bebisa pe ba semence biso lonaka parce que biso ninga ke mabele na biso ya fresh po biloko ezo bima eza pe bien la protéine ya malamu. Après combien de temps botia kango pour ebanda déjà moko bimisa ba gène après combien de temps? On des abois sali 4 jours déjà après on aussi bimisi ba feuille 4 jours de bimisi ba feuille après bo sala ndenge ni pour na moni bo déplacer kango bo ke nango sous quelque part bo sala ndenge
to déplacer quand on a belé parce que to linga kolo na ba germain po eza la quantité belé to déplacer awa to mimile na lo na zolo na bisika na lo na kiango na déplacer germain na lo na sika sikondo lo ni wana après combien de temps o ke muta ko ya asomba pe hein a ke ko tekango après combien de temps et ça a 2 semaines na mabele 3e semaine to longola lo kwa ndunda nde ça a 2 semaines to longola sikondo ndenge za boye ce ko teka mukala bolinga mukala o mobimba eza na combien mukala mobimba totika ba puis ndenge za muta za grandir ya mukala na ye mikala keseni parce que mikalo ya biso oyo grandir ya mukala oyo na kokoteka ngo ba 30 40 50 voilà 50 000 siko na bilanga o ka mama ndengo salara o lesaka bana o tangisaka bana o vivre ndeni oh merci na vivaka bien mbongo ndeza awa ezala ngo na misute biloko tozosala oyo biso nga bimisi 4 diplômés mosala bilanga vraiment félicitations voilà nasali bana nga basali peda mibale moko asali électrique moko asali biochimie donc na mosala kaka oyo nde naosala oyo ya bilanga vraiment na mosala oyo ozolesa bana namoni mpe pondu eza malheureusement touti ozala na elanga banzete kaka eza sikoyo bapondu okenda mpe oteka yo moko bien osala ndeni naza bana batekela ngai soki nabuki bana nga baketeka vraiment merci beaucoup maman eza vraiment gentil tosepeli mingi vraiment balandi ya Dias Congo TV tozaka ana komina monga fula botala no bana oyo ya mike na ba age oyo bamai bamemi ya leka tozwa na vraiment baleki na biso bonjour yaya bonjour nkombolo nani Soudé otangaka oza na classe na 6e primaire otanga na école ni Sabone oboke classe tendeni kwani na ndio zamai pona na kesuka na kende mai ozomata nango tingomba wana siko okoyebisa bakonza mboka ni bazotala oza na age ni na 11 ans okoyebisa bakonza mboka ni mwana biso aza na 11 ans vraiment yeyo okoyebisa bakonza mboka nini mpo boza na pasi ya mai te naeza bampoto na pasi ya mai kuwa pe koto kuwa eza te pasi ya mai siko bakonza mboka koto basa bango elo te mpo na mai bakoma te yo mpo yebi bango te nayebi bango te ata député moko yebi ete nayebi ete vraiment eza pasi tozozwaka bana biso bonjour yaya yo oza maestro tanda abeta ndeti na mbandaka yaya na olobako ya na oloba ya nanga ye ma alaxi ke ya sinya nango bonjour kombolo nani kombona Aristote to ana komini munga fula quartier plateau siko ndiko ozomema mai boye mosisa bakonza mboka nini vraiment ndingo memi bido obeta kudu dada donc c'est que omesana na ngo déjà ozipisa boni ya na uko bo misote poza